Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Nous a déterminé à Kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est qui les sous-souté. Moi na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bien. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Et zo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection égalité le 24, tout cinq indépendance à Bissau. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, tolo bate. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandi, émission meilleure de la RDC et surtout Balandi à www.congolocolenews.net. Merci Balandi Nabiso. Naebi, vous êtes tellement ébélé, il y a pour l'anda émission Oyo, Nandenge Yamana Msala Nabino toujours. Moyebi ke tobeta kama solo ya mboka mingi. Lelo lisusu toye kopeta masolo ya mboka. Surtout mikolo yo, moyebi bien ke toujours développer oyo etali responsabilité ya moko na moko kati ya mboka na biso et surtout na période oyo tokomi bana mboka botika nazongisa bino na makanisi muke eza ke soki botali na mboka na biso eza na bizarrerie moko mabe ekomi ko régner makasi bacteur politique et commission muto asali parti politique eza kaka pona ye moko mokonzi et comme na église ndenge moko tata kufi mwana zongi na ba parti politique tata kufi mwana zongi mais na côté mususu tozolobela ba démocratie tozobeta ba kelelo tozosala makelele tozobeta bambunda masolo wana yango tokobeta lisusu lelo et tokobeta lisusu c'était ya ba professeur oyo bazana kati ya koboma mboka na biso. La fois passée, tu l'as qui a un mot bolandaki. Batu batanga, baloba bazan mitu ezo salame. Apparemment ba acte bazo posé et sur la qui s'appelle Jacques Place Mamouti. La meilleure de la RDC, tu encourages à Kamalam, tu décourages à Kamabi. Nous avons l'invité Otozanaye Mokolo Yalilo. La fois passée, tu as vu Binoki. Et ça n'a pas tout sous ba distinga kati ya bato sous. C'est pourquoi les lots aux ana moi si mon kokati na basi. Ningi na walo bwana na tala ndenge moteme komi kobeta. Ozo mituna nani kalate ozo découvrir. Je ne suis pas seul na plateau, je suis accompagné na moi si muneni. Kati na boka na biso abengami na kombo ya Madame Kiti Bisengo. Mwana mboka mbote. Mbote Costa Kazadi, grand journaliste na kati ya Congo Lokole. Masepeli ko yanga. Et c'est besoin yanga ko za l'invité na yo ko la lelo. Et surtout que le capo est calme. Ben oui, ça fait longtemps. Ndenge zawana ba munyo so ba communauté na ezobeta alingi ko lobani. Et pour na information na bino bana mboka boyeba ke Madame Kiti Bisengo ko ya lelo to yambiye en tant que invité na biso pour toyeba na kopeta na solo et belé ya makambo eza na kati ya koleka na kati ya mboka na biso ayeba na kopesa biso pe point de vue na ye par rapport ya masolo oyo to uti kopeta mikolo uti koleka et surtout to kopeta pe lisolo ya présentation ya ba candidat na rasop Kasavubu voilà oyo ekambami na mwana mboka Joseph Olengakoy basalaki présentation na prise de conscience ba conscientisaki ba candidat na ba candidate na bango ba pesaki bango idéologie ya lolenge nini bakoki kotambola po bayeba na kolonga mapona voilà masolo ezandenge wana lelo na mwana mboka Didi Bisengo tokoyeba na ko balaye masolo nyonso wana mwana mboka oza na kati ya mboka na biso et puis oza mopaya te na kati ya politique parce que journaliste ayebi politique mingi koleka ba politicien bango moko
depuis 2003 au commis 2018 comment vous avez la santé en boka lecture na yo eza ndenge nini lolenge moko eza na kati ya de 2003 jusqu'à aujourd'hui par rapport aux moi si mama kasi. Mais s'il faut parler en général, tu es bien tes santé à Mboka pour ne pas être hypocrite, on ne va pas dire que Mboka, se retrouver où socialement, économiquement, financièrement, politiquement, situation est instable. Là, je dirais non. Tu es bien que Mboka, Ngonga Oyo, Lobi Kino Lelo, toujours avec tout ça, un système à dialogue, tout ça, un système à tu vois tout ce qui s'est passé pendant ce temps, c'est justement pour tout le cas. Kimia Namboka. Situation politique, économique, financière Namboka. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui, pour ne pas être hypocrite, que ça stable. Et ça toujours pour stagner, tout ça toujours là-bas pour parler, toujours continuer pour qu'à aboutir na Kimia. Voilà mon Namboka. Voilà na yoki et surtout le piqué. Mboka na biso izana nukaka neti moi neti kotambola te et responsabilité. Il y a ma camarade qui est selon Yomoko parce que vous avez quand même la carte Yambo, vous avez ma camarade les lots opposants, les lots opposants, lobby, il y a pouvoir. Selon Yo, Tokoki Koza, Nanya Koza responsable. Ndenge ma camarade Alors, pour répondre à ta question, Costa, je dirais que d'abord, moi je parlerai à manque et à volonté politique. En tout cas, clairement, je dirais que volonté politique d'abord est athée. En fait, de tout le... Et ça la signature, et ça la droite, la gauche, un problème. Et nous aussi, la population, tout ça un problème. Parce que tu se réfères à un article 64 qui nous permet de doter les mélas pour me conduire à bien té, pour conduire à ma cassi, mais toi aboutis ça té. Résultat. Donc pour dire que faut déjà partager. Les politiques, le civil, la société civile, ça n'a pas naïe. Montunio, ça n'a pas naïe. Mais il faudrait maintenant prise de conscience, l'éveil. Il y a conscience, population, elle va se révolter. Et du côté de l'homme politique, il faudrait qu'il ne va pas manifester volonté. Il y a aussi la peuple. Parce que pouvoir au bango bazouaka, et ça pour bango, pas misal et la thé. À base en fait, bana misala la population. Mais ça déco, toujours vivre thé, papa. Merci Banamboka, merci Balandi, émission meilleure de la RDC. Boyebi que toujours le mingi responsabilité. Il y a moko na moko kati na mboka na biso. Et mon mboka tango ozomona lingi ba parti politique et ça na kati ya ko se comporter na mboka na biso. Nde makambo tozobete la CT mikolo. Omoni mutu asa président ya parti politique asali 40 ans. Kaka ye moko azalaka président mutu mususu te. Aussi longtemps tozolobela démocratie na kati ya mboka na biso. Tokoki koloba ke ba acteur politique actuel bazo faciliter penza vulgarisation. Il y a un concept de la démocratie dans le Mboka. En fait, concept démocratie dans Mboka, tout qui mal perçu ou mal. Donc, tu vas commis penza na niveau wana te elongo bani. Pamba te tango zoloba mutu asali à 40 ans, il mo kwaza na ngwenda vandeli kiti ya chef à parti na ye. Bon. Et ça penza malamu mingi te mais batu mususu babesa na crise à confiance. Et là que le président parti na ye apesi yango na yo membre ou cadre ya parti lobi o trahir. Lobi o fungoli porte, lobi o lukeli ba problème. Mais normalement, moi alternance wana pe fo ezala. Yo kambi, o pemi, o pesi pe bonga na mutu mususu. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays, je sais pas, même dans l'église, tout le monde nango. Papa Koufi, moi nazui, mais dans l'église, ils ont un sage, ils ont un baka. Et papa quand bango suswana ba kombo yo za mutu anzambe oyebi, dans l'église ils ont un ancien. Pour pas qu'il est le mo kambi leader à Koufi, il est pas zui makambo na maboko pe makambo etamboli na kinya. Mais quelque part égoïsme ça, ba intérêt, ça tu vois mutu so pesi ko kondilo bi abalukeli yo. Donc ils ont crise à confiance.
azobanga na pesa oyo lobia osalanga boy. Donc en fait l'homme azo se sentir na insécurité ce qui a le moli kazaka na ya bokondi apesi na mutu mususu. Or faut pas komeka bana mboka bozana kati ya kolanda wana Gidili Bisengo azali candidate député national na kati ya mboka na biso na kati ya circonscription ya Funa lelo lobby azalaki concerne na biso na kati ya musala oyo to zo sala mais dû ya komona kaka ndenge ba politicien oyo basambelaka te balingi bolambi ya bato te balobi trop mais bachanger eloko moko te. C'est pourquoi nde bokoki komona ke miteme suki bato mosusu basengage ke à des fois bakoki koapporter un plus na gestion ya mboka na biso. Je crois ekoki kozala ndenge wana mwana mboka ou bien ilikanisi mosusu ezali par rapport ya oyo na lobi. Non, ils ont un lobby. En fait, ceux qui tournent peu place Swango, ils appellent plutôt la voix de son voix. Tous appellent à ma gambuto décelé à ma bec aux à la pembeni ya batubazo kambabiso. Tous appellent à ma moussous tout le monde na kata société, tout le monde était longo banaki sala ma boime et salami bongo tetobi. Pourquoi pas biso petoya? Et surtout que ba secret belé ya makambo leka kana kati biso ba pansisa muto yeba ka mwa mingi. Ah ben voilà. Na par rapport ya oye bi makana mpoasa ndenge to benga kana na musala na biso ba scoop ba nini nyonso wana. Alors bana mboka bo comprendre que to komi na nungonga yango te mais boyeba ke bakolo masolo nde ba misimeli masolo na bango déjà to koleka. Alors nazo senga nanu na régie ba pesa biso ba image ya rencontre ya rasop na ba candidat nyonso ba candidat député nationaux na provinciaux oyo mwana mboka Joseph Boye Sali toyo kanani. Parlement a son initiateur, c'est le patriarche Etienne Tshisekedi. Nous, nous sommes que les chargés de mission qui devra achever son œuvre pendant le temps que Dieu l'a rappelé auprès de lui-même. Ici, c'était plus que nécessaire qu'on se rencontre avec les candidats députés nationaux, les candidats provinciaux de la ville, province de Kinshasa. Et d'autres qui sont de passage à Kinshasa, c'est pratiquement le même message. Chers amis, moi, je vous ai appelé aujourd'hui pour vous réaffirmer de vive voix que vous avez toutes et tous mon soutien. Ici, la ligne à tous les prophètes de malheur, mais prêtez les oreilles à la vérité. La vérité, c'est ce que vous venez de faire maintenant. La vérité, c'est l'acte que vous venez de poser en vous alignant à l'ordre de bataille. C'est cette vérité-là que nous allons maintenant, avec vous, défendre pour que nous allions de là-bas. Ne vous comportez pas comme des sous-hommes, mais comportez-vous comme des dignes fils de... Vous savez, il y a quelque temps, quand on disait ici, à ces lieux, à notre nation, à notre peuple, qu'un jour, bientôt, nous allons arriver aux élections. À ce temps, personne n'y croyait. Chers amis, beaucoup de gens pensaient qu'on était là pour des aventures. Aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes dans la marche de la réalité. Certes, il y a beaucoup de choses dans le pays. Ce qui reste à faire est encore beaucoup. Et ce qui est déjà fait est trop. Mais c'est le plus important aujourd'hui, c'est de voir les rassemblements que vous incarnez, que vous représentez ici. Les champions
de son caractère national. Ça, c'est échantillon que je m'adresse à ce moment pour m'adresser aussi à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Avoir une ligne de conduite digne dans le respect de nos lois. Nous devons ensemble, quand je dis le respect de nos lois, ça veut dire ce que vous devez respecter et ce qu'on doit vous respecter. C'est ça le respect de la loi. Là où vous voyez que votre droit n'est pas respecté, vous devez vous tenir comme un citoyen de ce pays pour dire non. Vous devez vous mobiliser comme un seul homme pour dire non. Et là où vous voyez que c'est l'intérêt de l'ensemble du Congo, nous devons nous souder pour relever les défis ensemble. Chers amis, les élections, c'est d'abord et avant tout la préparation morale de la personne. Banamboka Bolandi, Boyoki. Namuni nakati wana bofandi pe kuna président Alopi. Comment lecture ni au salaki ya discours ya mwana mboka Joseph Olenga ko idenge azana kati ya Koloba. Merci beaucoup papa pour la rotuna na yo ndeke totali na bilili wana ya solo ezalaki réunion ya prise de contact entre ba candidats députés ba nationaux na ba provinciaux bango so basangana ki pour la réunion à prise de contact na c'est pas là qui pambate président ya Rasop a réarmaki moralement ba candidat na ye alors bien ti azana posa ba candidat na ye lobi pe batonda na hémicycle bakoka pe kotombola mongongo pour na intérêt ya mboka ya motu ya susu to simbaki pambate alaki na batoke akozala directeur ya campagne ya bato na ye nyonso akotambola na bango akozala na bango et puis a martelé makasi likolo ya candidature ya basi na Rasop en tout cas basi ba koti ebele na Kananga na Babulungu na Bandundu même na Kinshasa donc faut mon que ba aligner basi ebele en ordre de bataille et puis a tchena moi si espoir abi moi si aza maman moi si akoki comme m'appelle mbongwana et pas mibali ebele ba longité yango eloko na simbaki ya motu ya kouta na mwana mboka na président ya Rasop kwa sangisaki bato kwa betela bango c'était abi alingi ba candidat commerciaux te to commerçant te. Voilà parce que tozobeta lisolo yango ya maponami ndenge tomoni bazana kati ya ko présenter bino na mwana mboka Joseph Olenga ko ipo ndenge na zolo bawana bilili ezana kati ya koleka bazomona déjà ndenge mwana mboka Joseph Olenga koi azana kati ya koloba. Et nazo luka koyeba nanu comment motivation na yo ezali nini ya ko kontima ko oser que ose pour eza pona nini toloba nanu pona mbongo parce que tomoni ba mususu basombi ba type yo pe quand même profiter au côté de masolo ango oyeba na ko ou bien motivation nini et pousser yo kaki o comme candidate. Et ça te pona moni bato mususu bazwi makoki basombi mituka bakomi boete et ça pona souci muto azalaka nango na motema pona vision muto aza nango ya population ya ba démuni ya bato bazonyokwama eza nde motema na nga nazalaka na pasi mingi komona mutu na pasi nazalaka na pasi mingi pona aza mutu ya pasi nayebi pasi ya mobola on a ça mutoyo facilité ya vie au bato mususu bazwi yango kaka pour sans qu'on mérité et comme il peut bisoter na ça na posa te lobina tombola pe mongongo on a lobela muto na monya zo subir injustice on a lobela moi si oyo azo subir injustice violence on a lobela situation mboka partout ezo simbate on a lobela situation sociale économique situation ya bana ba maman il faut que lobela nyonso ezo simbate eza souci on a zo porter na me ma voix ya sans voix na défendre mutoyo akoki ko koma na ba instance mususu te po aloba kana ebete na zana makoki wana mutu eza makanisi eza volonté eza et pourquoi pas na meka. Pourquoi pas Nazala?
Pourquoi pas la défendre Batou et poser la paix résultat? Parce que l'obi pe na pona kamutu, l'obi pe na talela kamutu, mais la mona qui pe lokonga la zela quitté. Je ne dis pas que na kosala koleka, baninga, mais ce qui na tchemutu, et ça parce que na na posa, na sunga, na monisa, oyo et batama. Voilà mon mboka. Bana mboka bozana kati ya kolanda wana Madame Didil Bisengo. Na yebisaki bino la fois passée que oyo azali combattante mwasi kati ya basi. Soki botali na bilili elekaki la fois passée na labisaki bino ndenge pe bokoki kotala ndenge abukanaki na seni ezalaki ka pona makambo ya mboka oyo. Bomoni ke tobandi kobunda na yebi tumba mwakala. Nde omona esiko zali au lobby non bakomi ko sala campagne non est-ce que biso toza out lobby bo voter to lobby te ke yaka o voter to sala boyete oyo ezali juste pour na ko éclairer batoke elle est candidate na kati ya circonscription ya Fona bazala ki présenter lobby na regroupement politique na bango bazwaki prise de conscience et pas ya mokonzi na bango à conscientiser bango, à renforcer bango capacité, il y a l'olenge nini bakoki ko sala donc ba changer ki ba stratégie ndenge nini bakoki ko sala ko ba yeba na ko komana objectif na bango. Mwana mboka tolo banano pona Madame Didil Bisengo. Oui. Azalina. Ah bah Madame Didil Bisengo aujourd'hui Naza journaliste professionnelle. Je suis la conseillère en communication na Sensa. Sensa est un conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Moi, moi parcours ya Madame Didil Bisengo. Ah bah oui, pour brosser mon parcours, je dirais et na kueibo était na bimi. Yo yebi kosi lisananga ba classe. Nabandaki, j'ai été d'abord na Canal Kin et pas le sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est là où j'ai commencé mon stage. J'ai été encadrée, si je peux citer, pour ne pas donc les citer, bah, je dirais quand même, j'ai été encadrée dans Mami Namasengo, que je salue, une journaliste talentueuse. J'ai été encadrée par ma grande soeur Bienvenue Babois, Brigitte Kiakou, et de là, naye kosa concours moko boye Horizon 33 azalai ko recruter ba journaliste. C'est alors que notre directeur financier na Canal Kin monsieur Ngalo Bokomo que je salue qui a cru en moi, qui m'a dit non, allons na Horizon 33 Charles Okoto recrute au sala test na yo. C'est alors que na Komaikuna na komikuna jour à test, mon directeur financier qui me dira Gudil, sokinga na comité ko participer na concours T. Kande ma ngwezalaka. Nazo de la directeur Bazoyate. Alors ben j'ai dit par violence, je sais de quoi je suis capable. J'affronte le jury et jury nagezala est composé na le chevronné, le grand journaliste qui tout au Léon toi, Nazaki na Sakombi. Donc jury moko costaud et on m'a demandé. Oui, je vous assure. Mais quand même. Oui, je vous assure, c'était vraiment un jury. Stade à l'Ibosso, il y a commis pour affronter mon monde. Voilà. C'est alors qu'on m'a demandé d'improviser. Maman, ça la présentation, journal, improvise quelque chose. Et du coup, j'ai pris ma papier nanga. Directement, j'ai fait. Jingle, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. On a présenté le Ronanga. Et alors, Sakombi qui dira à Kitoutou, mais cette fille a de l'avenir. Hein. Tu vois comment elle a joué, c'est du spontané, tu vois, elle a rendu quand même Otozela qui n'a yé. Alors, on a silicipé moi présentation, on a poussé, on a improvisé, et quand j'ai fini, tu peux qui 5 sons. Je vais avoir un emploi qui passe. En fait, le journaliste qui est belé, mais pour s'affirmer, être retenu, et ça qui vraiment passe. C'est alors que Tokei, Tovandi, alors on nous appelle, mon directeur qui m'appelle, le directeur financier, mais tu as épaté les membres du jury.
Ah ben, non, cette fille elle doit présenter le JT, elle a de l'avenir, elle s'impose, elle a la prestance, une bonne prestation, donc il est au boni. Directeur Naraza Banga Paul Ngakina sa la présence naie, mais ils a akinde na signé qui bango parce que j'étais sûre de moi et du coup n'a pas eu deuxième sur 500, il y avait une autre fille que j'ai oubliée. C'est comme ça qu'il y a banda qui n'a Horizon 33, na Nancy Odia, Doudou Endombe, Madame Sonia Mugalou, et de là, Roger Lumbala et Oya. Car ils sont nés Zalaka, laquelle ils sont RLTV, et là j'étais avec toi. Oui. Et à la RLTV, j'ai présenté la grande édition du journal télévisé des 19h30, et je faisais aussi la revue de presse. Quand je suis arrivée, j'ai été vite remarquée parce que j'étais passionnée par mon travail, et c'est ma passion. Et c'est de là que, comment ils sont soutis, tout ça, on a Eliezer, et de là, on a Bandeko Basile. C'est de là, on a un site internet, on a créé le Congo Mikili, entre-temps, on a Congo Mikili, on a la paix. Avenir du Congo. Ouais, mon journal, j'ai un journal presse écrite, Avenir du Congo, et Bima Nango, et ça, ils ont continué Nango, c'est un hebdomadaire. Secrétaire de l'information générale, nous avons un site www.congolocolenews.net et puis bon, on a été aussi dans la place justement pour perfectionner et voilà, j'ai été attachée des presses du monde des affaires, j'ai été attachée des presses de forces novatrices. Je suis attachée des presses au ministère de PTNT, Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'information. Ben voilà un parcours que je dirais qui n'est pas assez mal. Merci Banamboka, merci Balandina Bissou. Oui, tango tolobaka meilleur de la RDC, à des fois bino vous comprenez pourquoi to benga kakombo meilleur. C'est que ceux qui to bengi mutuna plateau oyo, il faut azala na ba qualité. Il faut azala na bisika azali. Bolandi historique ya mwana mboka Gidili Bisengo na mnoko na yemoko. J'approuve cela parce que bisoto travailla na ye na RL makamona zoloba oyo. Gilles Chitumba est témoin, Eliezer Tambo est témoin, Edmond Izuba témoin. Basile Olongo témoin. Hein? Anissé Okorania. Ah, meilleur de la RDC, c'est ça. Blanche Cueto. Voilà, meilleur de la RDC, Ezalo Lengewana. Tolzui mutu yanzela te. Tolokoti mutu nandenge wana te. Po esiko zali, okoyi komituna ke pourquoi basolo bele lisolo na ye pourquoi pas ngai. Est-ce que yo penza o prouver de quoi oza capable? Po soki tobi tolobawa, tolobate. Oh, il a exagéré. Ndenge bolobaka wana. Alobi trop. Ok, biso tolobaka. Et puis tozo présenter que mutu. Par rapport il y a pas œuvre naïe. Par rapport il y a parcours naïe. C'est ça le meilleur de la RDC. C'est pourquoi nous appelons le meilleur. Le meilleur est ça qui est Tolandi. Ndenge tobetaki kisolo ya mwana mboka Emery Okundi. Oyoki tolobaki ke Emery Okundi aponamaki na 2006. Lokola député ya mwana muke na ba député nyonso baleka na nini na 2006. Azalaki jeune député. L'Assemblée nationale oyo kambamaki na mwana mboka Vital Kamerhe. Yende azalaki jeune na bango nyonso. Tangu tokomi na 2011 ayeko bima député unique ya Ofonis. Na kati ya parti na bango mutu mususu abimaki te à part ye. Hein? Je crois ils en dengewan. Et après na bato basalaki course ya Saint-Sylvestre ndeye abimaki ministre. Ozomona ke nde esika to mitunaki ke pourquoi. C'est de même que tant na fanti na landi historique ya mona mboka Gidili Bisengo ndenge azalaki retenu na CCTV kuna et puis après ndenge akendaki parce que makamuna zoloba oyo bato ya uti kotanga awo basa ba témoin na yango et je vais trouver que c'est normal. C'est pourquoi te rapprocher to monique azana ba critère azo répondre
na ba critère ya ko loba na kati ya émission meilleure de la RDC nde place yo zali o babenga ka biso te pona ni to ko benga yo ko ya ko loba nini po ya ko loboza na moti soki na lobi bongo o ali masolo ezalaka ndenge wana mwana mboka tozokoba parce que émission oyo elukaka nde ba problème meilleur de la RDC eluka ba problème nde namoni mutu mosusu akomelinga yo outi na libota nini na outi na libota na biso oyoki libota nanga na outi na libota na biso oza na niveau nini batu batangi makambo bazosala oyo eza ya niveau nini siko soki oyebi classe nanga tala makambo nazosala nde ekolakisa au niveau nanga d'étude parce que balobi intelligence eza capacité wana ya ko résoudre pacifiquement ba situation oyo eza na kati ya ko se poser na kati ya société le longo kana biso eza na situation difficile très compliqué oyo ba terre politique basokoka ko résoudre te nde ozomona boyokaniza te tozolobe voilà tozolobela likambo ya candidat unique ya opposition bazoyokana te oyo azoloba na ndenge na yo azoloba na ndenge na tellement baza lokoso trop lokoso mingi mutu na mutu azotala kaka intérêt privé na ye mwana mboka est-ce que moi liloba moko tokoki ko espérer vraiment na unité ya opposition na lolenge ozomone na makambo. En tout cas, pour être sincère, la lecture il y a politique en tout cas je ne crois pas parce que ce qu'on l'a dit oyo tant que balobi déjà validé wana après c'est 48 heures des cours constitutionnels recours na bango une démarche très très normale. Mais au moment où ceux qui est pessi, moninga oya kenda qui pour la reciter bangote azongi boye, au moment où bango pour la carte opposition, baboyi moninga. Alors moi je me pose une question, besoin financement pour être candidat et pas mon moko qui est en train de vous traîner dans la boue ou comment? Parce que ceux qui yo oya qui na 100 000 na on a ndenge na yo. Oyo aye na 100 000 na ndenge na ye et que vous n'avez des comptes à rendre à personne. Analyser yo qui na 100 000 otier il y a 100 000 netier mais bien on se pose la carte opposition ce qui est total la nation rapport de force ce qui est total qui a x mutale qui a la force ce qui peut se toquer na simanaye tout le monde était trop quoi il sa pouvoir en place mais toi adopté comme candidat unique mais yo komona tito kende na ba ponomi oyo tito kota nango o komona ba upanzana. Bon déjà likambo wana bazolinga ngote ngambo ya liko soutenir moninga te ngambo mususu basangani moi 3 to ko soutenir ye mais au moins ya ba kozonga na ba place ba kutanaka ce qui me batinda ka bango to boya nazo ibate. Voilà pourquoi je me pose la question de savoir est-ce que bozui ba $100 000 wana pas mutu moko apesi bino ango pour bocha trouble et pendant que vous tergiversez mais Kabila reste au pouvoir. Bana mboka boye bana ko comprendre que mboka oyo ezana mutu moko azopesa yango chance ya kokende liboso de parce que omoni la fois passée na lobela ki awa ke toye bana kopesa coup de chapeau na Joseph Kabila parce que alakisi quand même volonté ya ke to kende na nzela ya maponami et puis apesi dauphin omoni ke bato balobi trop oyo komi manipuler okomi kolia ozasima parce que bino biso sikoyo to loba vérité te tala na opposition tozala ngo sikoyo bazoko ka koyoka na te bato bazoluka na leadership ya opposition nano bazui pouvoir te. Mais Costa, s'il faut faire une analyse approfondie ou superficielle, c'est clair pour te comprendre. Kabila aujourd'hui a se présenté à se représenter comme candidat. Oui. On pourra dire qu'à aussi constitution de son côté à sa manière. Mais bino batoubatique no sala élection, vous n'arrivez pas ya koyoka. Ba en opposition vous n'arrivez pas à koyoka. Kabila a présenté dauphin naé, Chadari qui est là. Mais pendant que bino bozo tergiversé, bozo kokakobimisa candidat unique, vous voulez partir en ordre dispersé, de vous perdre. Mais Kabila pendant ce temps, il pérennise son pouvoir. Kabila pendant ce temps, il est là parce qu'il s'est dit exorté.
Lui, il a proposé, il ne s'est pas représenté, il est resté. Il présente dauphin comme voulu, famille politique FCC Bachir Chadari. Chadari est là. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Les dauphins, c'est déjà dépassé. Admis dauphin. Problématique est comme il y a une machine à voter. Machine à voter, en tout cas, Batunier sur la boïe. Mais quand même, il y a aussi. Non, pour être clair, la machine à voter, je dirais, n'est pas fiable. Et ça, un expert et Bélé Balinga va prouver la non-fiabilité de la machine à voter, mais qui se sont retrouvés contraints ou la restriction de ne pas l'Obangoa autrefois. Moi, je ne crois pas à la machine à voter et je suis sûre qu'il y a de la triche dedans. Et voilà pourquoi la machine à tricher. Ne vous en faites pas. Surtout qu'il y a la machine à voter, wana lelo. En tout cas, c'est la victoire de l'autre camp. C'est la victoire. Il y a bateau, il y a pouvoir na CENI. Parce qu'on va pas se voiler les yeux. La CENI prend plus de pouvoir. Vous êtes déjà candidate na kati ya funa ndenge tokoki kolobela yango ndenge wana soki lelo balobi ke tokokende kaka na machine à voter okondima kokende na maponami ou bien okosala nini? En tout cas, je ne serai pas la seule ya kolobaki na okende na maponamité parce que quelque part ezalo ko la biso nde to kimi to désister mais so balinga musu batikali to so obligé à se mettre kaka wana mais faut to chaba témoin ebele. Il faut avoir des témoins, 20 témoins à chaque ligne à campagne. La circonscription à Lukunga, la circonscription à Funa, ceux qui ont 6 centres de vote. Il faut mais pour quelle fin? Parce qu'on sait que tricherie d'une manière ou d'une autre au salaire. Voilà pourquoi je crains que le processus électoral aboutisse à un bon résultat. Les places dans le processus et qui peut causer la élection et qui cause la ou n'est pas cause la parce que beaucoup de gens ça contre machine à voter également moi-même je dis que la machine à voter voilà. Donc moi je ne crois pas à cette machine là, excusez-moi. Merci. S'il faut que Yango, je ne crois pas qu'élection est aux alentours parce que c'est à côté les mains opposition peut télémi pour la pour la machine mais ce qui est vrai et que pendant ce temps Kabila reste. Pendant que nous tergiversons, Kabila reste. Je ne sais pas si c'était un plan déjà, quelque chose de déjà Boutikaki pour l'élection Ezalate, je ne sais pas. Merci mon Amboka. Je ne sais pas. Tozo qui est déjà malembe, mais tout n'a quand même, je crois que aussi ça y a un côté mais donc zalaka na yoko to yeba na ko développer parce que tozo lobela mingi responsabilité. Et ça n'a pas terme na ba sujet belé to ko banda ko lobela na ba secteur moins ebelé émission oyo ko banda ko leka na ba télévision na moka na biso pe e ko le KKP ndenge ezana kati ya ko leka awa na www.congolo.net ndenge ba na biso ya poto ba sota la biso pona ko faciliter ba ko pe ba yeba kamunini e le kaka na kati ya moka na biso. Na mboka awa tolobaka vérité awa tozo salela objectivité donc toza na kati ya masolo toza na katikati toza ni pour ni contre mutu parce que place yo kozala okukanisa o akomi kolia akomi mopanzi ya pouvoir lobita on a kokende mopanzi mususu bato ya pouvoir bakoloba o akomi mopanzi ya opposition. Moi je suis là, je fais mon travail. Naza na katikati naza église au milieu du village. Tozola kisa lolenge makambo eza na kati ya kotambola na kati ya mboka na biso. Tala ba polémique depuis invalidation ya ba candidat mususu na élection présidentielle ceux qui Hollandi na ba état major politique ya mboka na biso okoyoka ba mususu bazo sepela na liwa ya baninga ba mususu balobi to ko soutenir ba ngote ba mususu balobi biso kaka boy oji se tozo tongana soki ke toza pona bolamu ya mboka biso nyonso omoni ke ba oyo bakei oyo batikala pourquoi pas ko réfléchir ndenge nini bokoki ko sangana pona ko faire échec na makambo mususu pona rappel na bino tozalaki oyebi lisolo oyo 2011 ezalaki lisusu ya serveur central lelo tozana lisolo ya machine à voter na 2011 ezalaki lisolo ya serveur central o l'élection serveur central bazo yebisa bango kaka masolo
to makambo ezokende bazomona neti baje mais tant que tokomaki na suka bakomaki na serveur central likambo moko elekaki te. Est-ce que tokoki koloba te ke likambo ya machine ya vote oyo ekoki kozala lokola distraction moko baza na kati ya kodistraire opposition po amibongisa bien kokende na maponami te? Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas aller veiller si vraiment ils tiennent à y la élection pour pouvoir, il ne faut pas aller veiller, jeunes les autres salams. Parce qu'il y a un jeu, c'est visible. Ils ont distraire Bino, la machine à voter, mais pendant ce temps, ils ont distraire l'opposition. Parce que débat sur la machine à voter là, tout va perdre. Depuis 2011, je ne sais pas. Cette fois-ci, les serveurs centrales, ils sont là, il y a machine à voter. Or que en 2011, ils avaient un serveur central, vous vous rappelez, en 2011, là, on était encore à la RLTV. Oui. Au Canissi, je me rappelle encore. Vraiment, il s'aligne pas si on se rappelait Alfred Kalombo. Ah ben oui, père son âme. Père son âme, un talentueux mon frère. Il est vraiment un journaliste, c'est un grand parmi nous. Père son âme. Naye koyoka nzoto salinga malili. Bana mboka boyebi bofongola misu. Opposition basala kije oyo na 2011 pouvoir etikalaki na ngamo. Lelo bazokoka ko serenir te. Mais bakangami na machine à voter. Or que l'histoire ya 2011 côté tosuka ki na serveur central to yoka ki yango lisusu te. Et comment qu'il kambo ya ba témoin na ba mususu ba yebaki na ko gérer makambo na bango kitoko te. Voilà, boyeba na ko fongola misu botala ba to bazana kati ya koloba nani azana na kati ya mboka na biso. Mona mboka. Tozoki déjà vers suka ya l'émission, mais seulement que nazotuna motuna oyo appréciation nini ozana ngona ba professeur oyo bazo kende kozwa mbongo ya bana soi-disant tokolekisa bino na baku. Est-ce que eloko wana ekoki ko valoriser vraiment mboka na biso na libanda? Mais les résultats, tout à l'heure des résultats, Mboumanini. On a des stagiaires qui n'arrivent même pas. Au Tunieta, moi, la question, il y a combien de questions de référence notre nani, il a dit soit Moussala. Aïe, même pas. Qui a fait quoi? Qui a fait, oui, mais c'est ça. Qui a fait quoi, quand et où? Ben, tout ça là, tu poses une question, Moutaouti, facile. Au Tunieta, il y a combien de questions de référence? Aïe éviter pour ça à moi chapeau boy aïe éviter à rédiger à moi mouture moi bref boy aïe éviter mais il faut savoir la qualité quelle qualité l'université ils ont quoi qui est la vision de la société dans le milieu professionnel on a des licenciés qui ne savent pas pour défendre le diplôme na bango ma professeur va dans ça à cachot mais sous va comme quoi harceler bana batu a kosengo kaka nzoto na yo pour aller qui ça yo tu vois banango bazo resu ko défendre ba papier na bango tie un gradué qui n'arrive pas à rédiger phrase moko ezanga faute. Est-ce que responsabilité wana tokoki ko loba parce que lelo bazo loba kaka bana lelo baza boyi bana lelo génération actuelle responsabilité ya lolenge génération ezokende na kokufa oyo oyo lelo komi kuluna mwana silisi classe est-ce que mutu normal akotanga classe akomi kuluna mwana mwasi normal akotanga classe akomi ndumba je ne comprends pas mupepe yango euti wapi nde place tozoluka responsabilité wana tokoki kopesa yango na bana ou bien na bato oyo baza dû ya ko orienter bana wana. Papa, le pays en résumé dans l'option que le pays va mal pour ne pas dire très mal. Parents wa botimo na na ndaku azana pouvoir d'acheter. Ayebi ko autorités sur moi na wana te. Moi na autant na galaxie ceux qui 8 ceux qui 9 ceux qui est combien. Papa azana na téléphone a konya $10. Moi na ok des universités. Papa paie ça qui est transporté. Pourquoi? Le papa n'est pas azofutamana nous bien te. Le système faut tes autres partout, tous les systèmes doivent tomber.
S'il faut parler clairement, système, il faut écouter. C'est que pas pour ma bâtonnion, ou bien pas pour ma bâtonnion sauter, il faudrait balayer ça. On va reconnaître ma valeur, pour bannir ma anti-valeur. Si professeur, à la faute. Moi également à la faute. Mais moi on se retrouva par exemple incapable ou impuissante, où elle est étudiante à impuissante, il y a pour se défendre devant prof. Et soucieuse ou soucieux, il y a un diplôme, elle se livre, il y a condition son professeur, or elle peut aussi dénoncer, mais aller dénoncer, dans quelle justice? Oh, on doit garde cause. Moi je dénonce un abus sexuel. Par exemple, salingai na comme nous le savons tous que justice est instrumentalisée. Donc quel a mokondi ko samba ngana okoya kakati. Omona na mutu ya justice amokoyisa yo parce que azozwa kanyaka. Professeur azotekela na mokondi diplôme. Professeur atekeli mokondi mo atangane classe T diplôme. Pokaka abima. Yemo na conscience ne azo bateke elo oni na sali wana. Mbongo kanyaka azwi atie na poche atekeli ministre moko diplôme atekeli directeur moko boye diplôme et bongo mwana wa az étudiant na ye ya mwasi aza aposa nzoto na ye et mwana naïve aza to souci kaka si sa classe passe eleki na mboka minerval pasi ba papa na bazoko kate mwana se livre se donne aux messieurs comme peut obima atekeli diplôme. Voilà pourquoi dans le résultat la vie professionnelle, la vie pratique, les autres à la thé, aux encadré, elle elle ne sait pas défendre son diplôme. Mais par contre, Azanango n'a pas beaucoup. Mais évitez pourquoi? Faut à tous les niveaux. À tous les niveaux, faut il faut d'abord revoir le système. Salaire à Batouza Mabé. Moi, je yoka. Parce que namoni batubele bazo qui met la sima il y a salaire, sima il y a situation politique il y a mboka keni. Est-ce que bana oyo basoma ka diplôme, bana oyo batira ka ba point, bazala ka bana ba pauvre point d'interrogation. Et bana oyo tozolo balilo ki bazo koma génération oyo tozolo bela oyo. C'est que eza génération nyonso ya bana batu ya mbongo na ya bana batu oyo bazanga. Oza na raison papa là toujours dans la carte à sac wana toujours dans la catégorie sociale nyonso. Ya mobola, ya mozui, ya sepenza, ya mwa likolo. Ministre azo za la corrompu, azaki mbongo. Ministre oyo ba pesier ba bisala boye signer boye botola mutolo ko boye a signer oyo azaki $100,000. Toi azaki $10,000. Azangi des systèmes et amabe ils ont pour la mabe moi na muto mbongo yaka classe ayaka te mon papa est tu vois l'enfant d'un ministre qui débarque à une réception on lui demande en fait à un établissement hôtel du gouvernement on lui demande de brandir sa carte justement pour se faire pour l'enregistrer et qui retorque je suis la fille à un tel moi na mon kondi au moins biloko anti valeur. Présente-toi à tous les gens. Il faut remplir. Accéder à bureau. Mais on va également pour la classe. Alors, on a un prof à Nambongo. Et comme on a un temps qui est classé, tu vois, c'est. Je dirais autre temps, autre mœurs, je ne sais pas comment qualifier ça, mais je trouve que le mal et outil place nyoso. Moi namboka liloba ya suka eza ndenge nini po toyeba na conclure émission na lelo. Liloba suka na tondi obotondi mingi na libaku linzenga opesinga na zala invité na émission na yo les meilleurs de la RDC na sepela ki na mono ya ba Edmond Izuba un talentueux confrère oyamba Aline Engwe oyamba batwebele na mona ka ba maître Mukendi oyamba batwebele émission na yo émission opesinga opportunité. Na les kalisuna loba ça fait longtemps batunyo so bazali kotuna nga Gudil maman Gudil tout le monde a parlé sous-souté na ba descente boyebi na luka ba désœuvreux na tambola na ba refoulé de Brazzaville na tambola na ça vraiment na terrain mais je me suis dit na zonga na sala pe makamonsu j'annonce seulement que na candidate
na députation nationale na circonscription ya Funa na regroupement RASOP et Sengwezaki nengo ya binga l'émission lo basuke kozala te lo basuke ezaka epele akoloba eza o ezalaki kaka émission liboso toko ezali liboso quand même yo moko utikolobango toko yaka lisusu et surtout na numéro prochain kozala accompagné na bilili ya makambo ebele na ndolenge bitumba obili na seni na opposition makambo nyonso wana parcours nyonso uti koloba awa ekozala accompagné na bilili boyebi ke meilleur de la RDC ezalaka ndenge wana bana mboka ezalaki esengo makasi ya koyamba mwana mboka Bidjili Bisengo na kati ya émission oyo kolandi mulaina mukuse ya lisolo ndenge tobeti yango je crois oyo ezali kaka mwa annonce ya kolakisa bino ki masolo ebandi bakolo masolo badisimeli masolo na bango mais seulement tozana kati ya kobeta sete na bino bato bobomi mboka na biso ezotambola mabe makasi et soki bomoni bato babomi mboka oyo sans kolia bamo mususu ou bien kolia munoko na ou bien kobeta munoko na zolo baki eza bato batanga parce que bango nde mutu bazale qui censé orienter biso na excellent ou bien na excellence mais basaleli yango te tokoki ko condamner bana mwana azobotama azoputa société eza déjà azo s'adapter na makambo oyo eza déjà la société c'est de même que bato batanga ki ndeki c'est pourquoi omoni nazo s'insurger contre ba professeur ya université contre balakisi ya ba école primaire les lozo puta na ba école maternelle bazo senga bana syllabus basombela bana syllabus mwana zo kende kotanga ndenge na lobaki la fois passé biso totanga na ba touche na ba ardoise mais lelo bakaye ya calligraphie ezalaka lisusu te et komi ba syllabus mwana zana ba dessin ya makambo nyonso déjà tozo kende wapi bana mboka botala nanu ke to uti wapi tozo kende wapi mboka ezo kende na kokufa bato bazota bando kinyonso oyo zo mwana ba opposant na so benga bango bandoki parce que ba facilité ata mokete ke mboka na biso kende liboso mitia nanu na place yo zana bokonzi na maboko omoni kaka ba parole ezobima na koboma yo na kosala boyi soki obimi na bokanga yo na lingi ko botola yo na makasi est-ce que yo koki konjemo pesa ngo face avec facilité toloba te po soki tolobi okosilika tango kosilika tokotambola likolo elongi na yo boni boyi mboka eza mboka na biso nyonso tozolobela nde mpo na bolamu ya mboka il faut toyeba na contrôler ba parole tozana kati ya opposer à la place publique to créer climat de confiance entre bakanyo somi balé pouvoir na opposition tala ndenge makambo ezo salema na bamboka mususu na bapai ozomona ke bakoki ko sala tolobi te ke bofanda esika moko kaka ndenge ya ba camarade te même mutu na mutu azana ba point de vue différent kozala na ba point de vue différent eza kozala banguna te ngana zana opinion ngana zo soutenir yo zana opinion na zo soutenir mais na nyonso wana intérêt commun na biso ezamboka lelo tozana batu baza prêt ya kotumba mboka koboma mboka pona intérêt individuel na ye biloko biso tozolinga te meilleur de la RDC tozo pousser batu na excellence tozo bimisa ba idée oyo ekoki ko faire changer makambo mususu na mboka na biso exemple yango tala élection yango bolobaki to banda ko luka dauphin abini élection et ya élection et tala ndenge bato bakomi désordre rebelle organisation moko esate opposition ezoko ba ko s'organiser te bokomi ko lobelo ya solo bokoto ezolo bozo jouer jeu ya nani elobia wa mwana mboka Bidjili Bisengo toyebite on dirait bazwa kambongo esika moko bayebisi bango ke ndenge bozwi mongo boyeboke ndeko yokana te po tango bo chama kelele na nini biso toyeba na koteka ba minere et ou bien toyeba na koya kosomba ba minere totekela kabino masasi na minduki biloko na kosima isu na Congo te bokosa biso kala nous sommes là pour éveiller population bayeba na kotala ke nani azana nani alingi mboka na biso etambo
na opposition tout comme na pouvoir. Boye ba keto kotima bango émission ici. Mwana mboko. To sepeli ko yamba yo et à la prochaine. Merci Costa. Botika na malamu. Merci bana mboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaka Kabila alingi te baélection esalama. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Soki le 23 élection ezalité le 24 tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.